Ouais, la grande famille, bonjour. Batuba bengi belé, nana saka dizengi mora zo ba ete quoi avec sa réputation na yo. Bon, na pesa mwaka bukie. Les premiers années, ngana za la sous marié ki, na koba da divorcer. Tukabwana mobali. Ba raison ko esara ki tukabwana mobali, ngamoka mbaye bien. Alors si tukabwana na minute oyo to baboué na comment vivre na musée musa botana fille mon boya fazer avant esika kulala bakabwana fille wana ta mongi to mo vivre na musée azonga papa musée mo sa ba désordre azotinda lekini afinganga lekina zo finga maja na lubashi aye baki bakokanga ye ne azotinga lo bakokanga kai a finga na maison d'arrêt. Voilà, n'a pas fait mieux qu'à moi c'est ma parce que bateau belé ba benga mais amuna mo ki zengi boy moi mo boy été ko so fingo na nga éclairci mais non la deuxième vidéo. Et traité que je suis sale, que je te dégoûte. Au bon salut non ça va. T'as oublié comment tu m'as traité, que je suis sale. T'as oublié quand tu m'as tapé, tu m'as laissé enceinte, j'allais mourir. T'as oublié. Et tout ça j'accumule. J'accepte, j'envale. Il n'y a pas de problème. Et toi tu me donnes quelle réputation? Mon livre peut sa réputation, Didi. C'est pas une réputation. Il n'y a pas de problème. Merci à toi si c'est que tu es en train de vouloir me faire. Moi j'en ai marre, j'en peux plus. J'en peux plus. Mais tout ça je pardonne. Je dis je vais accepter, je vais pardonner. Touche pas mon téléphone. Touche pas mon téléphone. Lui, tu as le droit de parler. Parle. Moi, je ne vais pas parler. Je ne mets jamais la main sur une femme. C'est faux. Il avait assumé qu'il m'avait tapé. Même son ex est témoin. Matou est témoin. Après, je suis avoué, tu m'as demandé pardon. J'ai dû même aller chez les psychologues pour ça. Après, j'arrête. Pas un peu. Tout ce que je... A violente kolanga mbana masoko bolimbisanga tokende papa sango wana tokende tofunda tosala tu nyonso tokoki kosala me bato basani balongola dossier baluka comme bango baa bakonzi bango nde motaaneni. Allo naneni pardon esalama na neni. Et ça, ça fait déjà 3 ans passés. 3 ans passés. Donc, quand on funda, bakenda ngala tinda bambongo nyonso esimbate comme bon ba likolo na nyonso. Mais si pour ma chérie makambo boyene momoni aza na poto boye. OK, on porte plainte. Ah, ndeko na aza na Afrique. Aza na Afrique ngala porter plainte papa na ndoki bolimisa pona tema en plus aza ne lo munene baby sa mwana. Fais un message à maman Denise, première dame. Fais un message maman Koyoka. Bien message. Non, pas si papa non, compte na compte parce que moi na ça na compte na ngwe zati siyote so ba enregistrer na ba ke lukande ko na ba bomaye voilà. Maman ba bomaye te, ba konti des gens de ba zabwe ba kotaka na ba live na ngai. Ndengo zo ba boye ba konti ba oyoka ba kotaka na live na nga. Ok, la marraine, on s'en est bien, pardon. Lukanga, yo pesa un numéro là, yo. Non, pesa yo. Ndoki, la bébé se décolle. Ndékono, c'est quoi ça là, Junine? C'est quoi? Mais c'est quoi, Azo Salama crème? Azo Salama crème? Maman Jésus est là. Ndékono, ça là. Azo Salama crème, bakangete, baokanga. Oh, Jésus. À quoi que c'est 17 ans? Moi, dans mon bal. Oui, non, rappelez bien la marraine. Bon, il y a quelqu'un qui rappelle la balle à mi balle. Oui, ah, moi, mon bal, il y a violé dans ma. Allô, bonsoir, frère Kingani. Ngai, sœur Kingani. Nabengaki po pasteur apesenga numéro na yo. Ayebisinga ke ozoluka mwasi oza célibataire. Yango nga pe lokola pe naza célibataire. Nalingaki na tenter chance na ngai na yo.
na sepeli ser kingani pasteur aedisa kinga yango. J'espère que vous avez critère onga na zoluka epai ya mwasi. J'espère que vous allez travailler lokola Ruth, kitoko lokola Esther, respectueuse lokola Sarah, compréhensive lokola Rachel, okabaka lokola Tabitha, ozali mwasi moko simiza lokola Léa, et puis ozali na foi ya Anna. Ah, papa, nyoso wana na nzota mutu kaka moko? Bien sûr, sœur. Ok. Ah, soki bongo kasi na tia oyo yanga pe na mesa kasi nabongo banano bien. Ok, frère ngape, j'espère que yoza pe mobali kitoko lokola Adam, oza bosser lokola Noé, ozali na leadership, oza leader lokola Moïse, surtout oza na patience ya Job, oza na fidélité ya Joseph, oza na foi ya Abraham, force ya Samson, osambela lokola Daniel, oza na onction ya Élisée, oza na sagesse ya roi Salomon, et puis le plus important, oza na richesse ya Jacob. Est-ce que yoko za nyoso wana? Les femmes ne savent même pas voir que tu as des problèmes, tu n'as pas d'argent ces jours-ci. Elles réclament comme si tu étais un milliardaire. Tu ne me donnes pas. En tout cas, les autres, ils donnent à leurs femmes. Mais toi, tu ne me donnes rien. Et qu'est-ce que tu me donnes? Est-ce que tu m'aimes? Dis-moi vraiment si tu m'aimes. On est ensemble. Dis-moi si tu m'aimes. Je vois que tu ne m'aimes pas. Bon, ça va. Merci. Fais tes histoires. Même dans la bana 4, même dans la 5, il faut la salle. Obi na uti Bruxelles na moni la plupart wa masa mi ba soma mapang. Tuti mo soma ba. Ndobane moi c'est na mobali ba salaka ba samisi ba fils de paix. Ah pe na France ezali mais kuna ne bazana ko mwami. Mais oya biso Frank balinga ko salate. Mama wa kangama na ba HLM. Ato kangama na ba HLM. Nanu ezala pe likambu oyo esalemaki na Sénégal. Boto na nganini. Mobange na match ya football loisir et betamaki entre ba première femme pe ba deuxième femme. Oyo tobengaka ba premier bureau pe ba deuxième bureau. Noko likambu oyo elekeli mokili mobimba parce que nanu tomona te ba premier bureau na ba deuxième bureau ba vanda ta esika moko bali ata tondolo parce que bango nyonso objectif bazo wolela kaka mobali moko. Mais bokanga pe boyeba ke bango basali ba cotisation ba mbongo na bango moko pona ko organiser match ya football loisir oyo sans ko déranger ba mibali na bango. Et puis oyeba ke na match oyo ba deuxième femme ne ba gagner na score ya 2-1. Cela veut dire ba premier bureau ba échouer penza soit match ndenge zalaki. Donc on a fait 2-1 au AO. Les Nyara qui ont gagné, on dédie cette coupe, on dédie cette victoire à la deuxième dame du président de la République qui est monsieur le président Bassirou Diomaye Faye. Ah oui! Oyo! Ezali kaka pona renforcement ya ba relation ba boy ki busoba ya ba rivalité o ezanga mutu na makolo balobi il faut ba premier bureau na ba deuxième bureau ba yokanaka bazala na kimia po babatela mobali na bango yango moni ba organisaki match ya football loisir oyo esali kitoko makasi mingi awa na Sénégal et surtout que président na bango pe azalaka na basi mibale. Cela veut dire première femme na deuxième femme bango pende batu bachaki maboko po match ya football loisir oyo ebeta makitoko. Ah boulot suka na boule soka yepe na kini awa. Je pense que bazuwa ya busoba oyo zanga mutuna makolo ekosila ba premier bureau na ba deuxième bureau ba banda siko ko cohabiter kitoko makaso wapi. Ah tala exemple à suivre yango na Sénégal. Tango yeko finga ngaya est-ce que moi sino ayebi ke mobali na ya ko finga basi ya batu mususu na TikTok. Ayebi ona koti na compte na ona futi koza mari. Moi sino ayebi ko ya ko finga basi ya batu mususu na TikTok. Eza faute na ote, eza faute à moi si wana. Ya moi si papa junior wa ya ko finga ngandumba nyama. Ya eza ba jara basi lokola bino nde bozo fingisa na biso basi ya mabali. Mwana mobali ya bato yo junior
apeseli yo mbongo ya libala valorize baba parent valorize liboso ya nzambe yaka na libanda ovanda na libala ovanda kimia te obandi kosalela ye kindumba na ndako ya libala na église osimba frère Ose mabe osimba frère Mathieu frère Shadrach frère Isaac osimba o mabe otika o mabe kindumba na yo eleki na kati ya ndako papa Junior sikoyo akanisi lokola basi nyonso ya mabala nde bazalaka bandumba oyo ozosalela ye kindumba na ndako ya libala. Il nous a mélangé biso nyonso na kati ya nzungu moko yaya pisa mobali na o respect soki orespectaki alingaka ya kofinga basi ya bato bandumba te mama na ngai le temps ozokendaka koluka bafrère Mathieu bafrère Ose wana okokozwa swe na ye okipaka ye tala ndeti awa ozokende na ye na feti na muniere ide nini mpenza oyo mpenza oyo papa Junior alateli muniere na feti na ide nini tana o nyonso lokipo ebake papa Junior akolata nini akopakola nini ozokenda kolekisa wana bafrère Mathieu kuna yango wana il nous mélange tous azo mélanger biso nyonso na kati ya nzungu na oyo ya kindumba bébé arrête de faire ça ce n'est pas bien moi c'est libala papa Junior basa mabala nyonso te nde bazaka bandumba c'est seulement ta femme eza kaka mwasi na o papa biso nyonso te s'il te plaît otia biso nyonso na kati ya saki moko na mwasi na yo te